Aska Olangi aza mwana ya mama pe papa Olangi. Azwaki mobali moko oyo biso nyonso ndenge toyebi. Azwaki mobali basali na ye coutumier, basali mariage religieux. Donc bavandaka bakoma na libala na bango. Mais oyo toye komona eza makam oyo beaucoup to s'attendait nango te. Voilà, tozo beta, tozo solo la yango parce que bandeko nyonso déjà basali ba analyse, bandeko nyonso déjà balobato belé balobeli sur le sujet oh, mais la vôtre Miss de Miss alobi nanu et l'autre côté, voilà les moments et là to meka kosola. Mais toko basé kaka makasi sur yango te mais toko zongo comme exemple. On sert ba tempo ça la bateau aw. Ate beti 10 ans. Na yebiso solution longue monani juste no vite. Et ça produit où ils ont la tampon bana Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kuti fo maman ne la joki Daniel. Na yebi sengelo. Ngamu fait dina. Totonge na junior okosha kabananga. Siko sexanga ilindo. Nene. Omoni ngala la bapo na bete lo li solo. Na yebi Claude Shepa ya. Eloko onga lobaka bandeko na ngai la votre Miss de Miss tangu nazo ya liboso na bino na yaka te poto sola du blabla na yaka te po na masolo a lokuta tozo soto sola na bino ba triste réalité to sola na bino masolo ya vie omoni makambo elekeli ndeko na biso ya mwasi o biso nyonso totali tomoni o tolobi ke mais pourquoi to sali onyoso to ko sala to lobi o to ko koloba to fingi to choli to sali nyonso na loba omoni na vie awa na Miss de Miss TV to lobaka likamu ngai tanya la lobaka ngai Miss na lobaka tangu nazoya liboso na bino utangu yo oyoki li solo oyoki likambo ekwe likambo lo kita grave ekwe fais comme si c'était toi soki eza yo ou esalamela ki yo engeko zala ndenge nini il faut pas seulement ko welelaka ko kondanaka to ko juger muntu donc awa tolobaka li solo ou ndenge misava na aye liboso na bino ou ndenge bat bazoloba to likambo soki ebimi na mokili sala lokola soki yo mama osala lokola place abo mama olingaki ozala ndenge nini soki ekweleli papa loba place a papa elingeki ezala ndenge nini tozalaka wana kaka te mpona kojuge awa na Miss de Miss to jijaka te me to analyse pe to pesa conseil parce que toye komona makambo ebele tozaki bana mike to bande koyeba te mais tant tozo kolande tozo comprendre ba réalité mususu na mababala na ba connaissance na biso pe na ba relation na biso voilà to bandi déjà kokende soki na comprendre l'histoire sœur na biso eza que le frère Kevin aza homme marié bon bazalaka lisusu baza aza homme marié donc to benga aza homme marié po ngai na yebi ke mwasi na ye basala divorce ndeko na biso o ya Luanda bazaki na procédure ya divorce kote biso balobi te azala procédure ya divorce tende akima ki mwasi ba toyo komona lisusu wa ke mwasi ya uti Zimbabwe abimi donc azana 3 femmes toloba na ye frère Kevin ango azana 3 femmes na ye mobali eloko o ngana lobaka awa eloko liboso ezanini to balaka te po âge ekoli âge epusani soki tokomi kobala po âge epusani okobanda kosala ba erreur grave dans la vie mes sœurs et frères âge eza kaka chiffre âge eza chiffre mutu musu pa koza mukolo mazana maturité ya bana mike mais mutu musu akoza la mwana muke mais azana maturité ya ba mikolo âge eza chiffre eloko eza important mutu aza na mayele l'intelligence na sagesse soki obandi siko kozwa âge na yo okomi ko tiango ko mettre ango na vie na oke âge eza epusani ngai fona bala okomona obando se retrouver na monde ya si je savais ko bala eza eloko oyo nzamba asalaki biso ngolu abi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera boué toyebi yango très bien mais soki biso bato mokito komi kozwa ngo eloko moko ya prestige ke genre ke mobali oyo muninga na ngai oyo tozaka naye abali ngai pe bongi na bala to ndeko na ngai mobali abali ngai pe bongi na bala en tout cas toko se retrouver na ba merde na vie ngai nayebaka eloko moko mariage eza fin du monde te mariage eza fin du monde te bandeko na ngai je vous dis la vérité. Le mariage est une institution divine, c'est vrai, mais
il faut que tout na nzambe est-ce que volonté nzambe permettre que yo tana yo yangwana o yo kobala pour ceux qui yo sali yango to sali yango na pressé to yo tamboy na mutu na oyebika ke mariage alors okosala ba makambo ebele oyo etindaki yo osala te après ekomi likamususu to moni ebele pe bavani na mariage bazo souffrir parce que nini parce que bazwa ki libala lokola eloko moko ke ezo sila libala eza wenzete oyo ekokangama ekomi 18h 20h ekokangama esili non bandeko na ngai ya basi tozokenda na bapapa te invitez les papas les mamans venez c'est Dieu qui connaît la vérité de la relation oui mais eloko tosona bino eza que libala esilaka te elobi pete ke soki yo okoti obali te nde okokota lola te non eza bongo te tobalaka na volonté ya nzambe eloko nga na bino tozosola eza nini bandeko na ngai nazo se basé pas trop na li solo ya ma soeur Rachel Olangi na frère Kevin mais na lingi na tirer leçon na ngai personnellement Tania na tirer leçon moko na makamu oyo na kabola na bino parce que place mai libala omoni libala ezelo moko pour na comprendre ngo il faut zaka na kati wana yo okozala musiko lobike mobali opena mwasi nenenga nyokola ke malika kokende te mais yo ebite na kati ya libala na bango elongo ni ba vivara nango o ebite pourquoi mobali wana za na kati ya libala elongo ni totoloba il faut ko yeba pe lisusu ke ezate ke soki yo balite nde okende lola te non to komi ko sala ke to luka to bala po mokile ke na suka to komi même ko luka ko balisa bana na biso ezana ba parents misupe ba balisa bana bango par force ya mibali oyo bakana ki babala te na ebite congolais azwaka libala ndenge nini to zwaka libala loko moko te wow parce que okoyi ko kene pe na libala wana okomi ko souffrir mais miswa batu lokola yo mona ke libala nde suka ozo kenoke ko souffrir na yo pamba ndeko mwasi ngai ne na landi ba analyse nyonso ya bandeko na landi pe témoignage ya ndeko le ba osa ba vieux na mobile na ye balingana ki ndenge bino soboyebi balingana ki mwasi na mobile nde balinganaka oyebi il faut boyebe loko moko bandeko nanga Osez voilà dit les choses de la RDC me dépassent mais c'est quel pays où le mensonge le critique le commérage l'escroquerie gère le quotidien des gens. Passons à une autre chose. C'est vrai, notre sœur, nous allons passer à une autre chose, mais c'est juste, nazo salakaka analyse, nous allons pas se baser na yango, parce que eza ba réalité o tokuta na nango tous les jours. Ya bango e monani na miswa bato. Bongo ya oya ngai na yo, oya minene otozana na bandaku na biso. Est-ce que tokoki ko silisa ngo déjà? Toza wana bato liboso ya kobwa ke la baninga mabanga. Ngana lobaka, toza suna batan ko jijete. To jizaka batute, il faut ko yoka ko intercéder ko sunga muninga. Parce que tonton, mon beau-frère Simon Stone, vraiment bonsoir. Makambo oyo elekaka na mabala na biso, oyebi mobali, mibali bazandenge ni tonton Stone vraiment. Mibali baza batu oyo, soki alobi a créer yo, a monter yo. Montage penza yo mwasi na ndako a créer elo mo poka ka servir na ko coucher libanda okondima te toza awangana bino ebele oyo to yebi ba je ya mibali oyo to stovana na mabala to yebi ndenge makambo ngo fonctionner même na ba relation ya ba ami na biso même na ba relation ya ba connaissance na biso mobali soki alobi a tricher azana ba ndenge nyonso akoko misa tricherie na ye ya solo mobali soka bien bima même na leki ya mwasi na ye akosala ba grand montage ti akobima na leki ya mwasi na ye omoni makamso ezaka kate il faut ko bamba mutu libanga ndeko na biso ya mwasi azaki na kata bolingo ezate ke abandaki ko welela bolingo parce que ce qui totali en vrai boyer, elle n'est pas moche. Notre sœur aza mwasi kitoko. Na nenge ya mabete aza mwasi kitoko. Nenge mobali muso akolinga option ke azala alinga mwasi kitoko, aza na kati ya basi kitoko. Mutu muso akolinga ke mwasi atanga, aza na kati ya basi obatanga. Mutu muso akolinga azala mwasi ya maele ndenge komona ende tomona, tozomona ke aza mwasi ya maele. Donc il faut pas seulement ko yaka ko bamba libanga. Ndeko mobali déjà na part na ngai na olobake faute ngai na opesa ndeko mwasi te ngai personnellement nazomona mutu aza mabe eza mobali omoni nde na esi bino kaka ke mibali so ba osama kamna bango notre sœur
ya South Africa avant na mobali na ndako ayebaki te ke mobali azosala ba manœuvre nyonso wana parce que azalaka déjà na alingi déjà mwasi mususu. Notre sœur wana avandaki wana ayebaki kazala na mbanda ya Zimbabweenne. Mwasi ya Zimbabweenne azalaka déjà wana mbanda na ye. Oya notre sœur Axa Olangi nde ebimi na miso ba po komi mariage. Omoni koma mibali bayebi kosala baje na bango. Oyebisa ngai te ke ndenge eza boye mwasi ndenge aza bongo ye mutu asali ke ba divorcer. Non. Mobali ayebaki je azo jouer. Donc je oyo azo jouer ayebaki eloko ni ayeko luka na vie à notre sœur. Ayebaki parce que amoneli pas a genre a mutu oyo aza mwa muta ba je ebele. Parce que comme on a que otiki mwasi oyo quel que soit bosali divorce divorcer to moni ba papier place ya divorce parce que notre sœur nous dit à ça la divorcité otiki mwasi na mwana koto za na makao mususu kote oye kotumbu ya sumotema ya mutu. Yebisa ngai bandeko basi avant ko s'engager na relation moko quelconque zwata ya koyeba mobali très bien. Libala il faut pas ezale loko moko ya mbango. Ezana batu musu bazwaka 3 ans 4 ans 5 ans po ay bayebana. Tolobi te ke ozwi mobali mbala moko omona ke eleki to tango ezokoka te soki ndenge nini okende ko s'engager na mariage. Soki osalelo kwa ndenge wana okobokutana kaka na ba merde. Libala eza eloko ekima bokokima na ngomba te esilaka te tozwaka ta ya koyeba partenaire nini na komi na ye on a lingi na s'engager na ye parce que le mariage c'est toute une vie eza vie mobimba mariage surtout na ba oyo bakenda tina leta ba oyo bakenda ti liboso ya nzambe na misu ya nzambe bakoyesa bino eza vie mobimba pour le meilleur et pour le pire toloba yango siko avant okoma tina niveau wana eloko yoko sala ndeko mwasi ndeko mobali luka oyebaka na muto na lina s'engager na ye aza ndenge nini auti wapi relation na ye vie na ye oyebi kala ezalaka po mutu abala il faut aya na quartier na bino na vie na bino basala ba sondage babanda kotuna mwasi wana za ndenge nini elle se comporte comment azalaka ndenge nini mais lelo ekoma makambo ya rapidité lelo koma mobile akutani na mwasi na métro okutani na mwasi quelque part bomeli masanga bobimi ensemble allez, sans se rendre compte que azamutu oyo oyebie kaka tangwana akoyi pe koyela yo makambo ebele. Biso tokanisa kaka mutu akoyi kosala o mabe soki ayelo maladie ya sida ne tokoma kobanga sida. Mais spirit mutu na mutu na vie spirituelle na ye, mutu na mutu azana babiloko na ye na nzoto. Tango sangai na mutu yeba ke o ezapa na ye koti pa na ye o ezapa na ye koti pa na oto sanganaka. Tokoma mutu moko. Yango moni ata na bato babali te so to ovanda ensemble na mabana na biso ou na ba relation na biso to comprenaka facilement que mobali nanga zo tromper ngai to comprenaka facilement que master nanga zo tromper ngai parce que to komi déjà kozala ensemble surtout na ba relation amoureuse o mona pena que mobali nanga tromper ngai o sentir yango parce que bosi bo sangana bokoma lokola mutu moko c'est spirituel ba mama bozwa kalibala te lokola eloko moko ezokena kosila bozwa kalibala te lokola wenze libala ezali eloko moko oyo nzambe amona yango eza na valeur. Tant tozokota na mabala toyeba ko assumer les biens et les mal. Toyeba ko assumer avant ya ko assumer yeba mutu wana olingi o s'engager na ye. Lisolo ya ndeko na biso o ekomeli ndeko na biso. Bonsoir Tiffany Miandabu, bonsoir ma soeur à toi, bonsoir Mami Lusala. Likambu o ekomeli ndeko na biso ekokomela ngana yo. Eza na bato ebele o esi ekomela bango. Bango kaka nde parce que baza bato bayebana nde likambu na bango ebimi na miso bato. Bato ebele bazolela na makambo oyo. Avandi pe na libala me mobali abima deja libanda akeko bala akeko bota azakadea na makambu deja azakadea na mbanda libanda. Bambama ba papa pona nini tozo bamba mutu mabanga pona nini tozo bamba notre sœur mabanga ngana yo surtout biso basi to telema to ba non mibali faut ba arrêter mibali faut ba valeur ya mwasi bozo mona teke mobali mutasakai na biso soki bolobi ke la sœur mutu a précipité mobali wana abo ya mwasi na ye ya ndako bongo siko mwasi ya Zimbabwe abimi ndenge nini. Notre sœur à Zimbabwe, yepeka kamutu a influencer ki ndeko mobali po lingae. Ndeko mobali suki bongo te ndeko mobali azozwa même ti ba mbongo ya bandeko na biso ya basi po akeko sana o makamusu ndenge to moni ndenge to yoki.
nga nazoloba part nazozwa vraiment part ya bomwasi bomwasi mama aza mwasi ya valeur mwasi ya honneur bapapa botika akojouaka na bolingo na biso botika akojouaka na malamu na biso en fait soko comprendre ke mwasi alingi yo mingi yo omoni ke non petit oyo alinga mingi ngai nde naza boye na ye kozwa eloko moko boye pa na ye mais ye azoyeba te donc na osaka na ye non c'est pas bien parce que oh, notre frère asali eza lokola obomi mutu. Merci beaucoup Iget Baki Kalobina Lobaka bien merci à toi. Est-ce que bozo yeba ke makamu au niveau tozo koma nango o ekomeli sœur na biso Aksa Olangi na Kevin makamu ezo ekomeli est-ce que boyebi ke la sœur akoki même komisa la pe mabe boyebi réseaux sociaux soke zwili kambo oyebi internet soke zwili kambo ba analyste oto yebi na ba réseaux sociaux soki ba zwili kambo boyebi ne ba matisa kango e matia we kitia we zongi zala na place abo mwasi lelo likambo ekomeli yo oya lobi o azongi tozala kutuke makamuna yo moko personnel ekomeli yo ba masa bazotonga bandeko bazotonga et c'est le même dépression bon sko ya bango bato basi ba yebani boye niveau oyo ezokende oyo asali analyse oyo asali boye oyo abengi afingi oyo acholi boyebi koma bozomema ndeko wana amisala mabe to bozomema ndeko wana amimono nje mokili mpo na ye suki aza déjà orpheline de mère et de père tozonga asima mibali batrompa nga na yo toyebi yango soki yo mobali atrompa kote nga mobali atrompa nga te eza ngolu. Mais toyebi bandeko ebele bazo subir même problème na mabala ebimika ya Aksa Olangi mais ngana bino toyebi to vivre na yango mobali soka lobi asala montage na ye alinga mwasi musuli banda olobi ke mais non na minute o tozo solo la kuku à toi Makadi Simba kuku à toi la belle Kwenzale tia numéro ya po ba ba intervenir bon intervenir directement parce que tozo solo la ozo comprendre mobali mobimba na 3 dates de naissance vraiment mobali mobimba na 3 dates de naissance mobali mobimba ozo sala ve eza eloko moko oyo eza lokola na tamoli na moni basite me yondo suki singa bilo mwa bome mutazo sala ve azo mi pesa ba valeur ebele est-ce que ozo ba la valeur tozo ba la nde mwasi oyo honorer il faut pesa makam bande konangai biso basito telema tolo ba ke papa yo osaka ina biso papa yonde muto sakai na biso okosi ndeko na biso mwasi po biso na bino toyebi koma mibali basala ka infidélité tobi to roboya bango pete na miss roboya bango te toza na stratégie ndenge to kovandisa ba papa na ndako to kovandisa bango to kobongisa place mabe ezali mais tozo bana bandeko o ekomeli bango na debi kaka ya libala boye moto mais ce que tant tozo tiaka moto wana to bendia to tozongisa boyebi ke tozo tinda ndeko na mabe ngana bino to imaka ndenge tambolaka bandeko na ngai muninga zana pasi biso tozo tia sous pasi likolo nango qui vous a dit que la sœur mutu asali makasi ke mobali wana baka bwana mwasi mobali wana za déjà mutu asala rabaje bon remarquez te ke bon moni te ke aza mutu makambo ebele baje bebele c'est pas gentil. Moi vraiment de ma part et ça ngai la peine na yoki yango pas si je vous dis la vérité parce que elo otoboya a otobi infidélité za mabe ozomona bandeko nanga basi pe ya mibali ba papa to bongisaka soki ovani na mwasi vanda na mwasi na yo soki esimbite boluka bobongisa soki esimbite bokabwana leta ayeba na bato bakena déjà ba civil wana bokomati na niveau ya leta bokabwana miso ya leta après osala vie mususu mutu nyonso azana droit à la vie. Moutounyans a droit à la vie, même les mariés, même les divorcés, même les célibataires. Nous avons tous le droit à la vie. Tous on a droit à vie. Tous on teke le kolo vana na libala ne simite vanda kawana non. Notre frère a couru ko kabona dans le calme. Après yeko zwande ko na biso ya mwasi ba osala vie na bango bien. Siko koto bazolo bake bakabwana kinda nute ndeko mwasi aleki wana alakisi babilamba tala bilamba na yango yo azwaki ngai 70000 azwaki ngai 7000 akosinga kake Luanda kosunga papa na bango azaki malade enzoka kuna baki okutana ndeko mwasi tozwa leçon toyeba peke biso ba oyo tokutani na ba femme to uti na ba famille oyo ya makambo ebele famille africaine ba famille na biso ya ba africain ezalaka toujours na ba makambo tozalaka toujours na ba makambo ba kindokezanga kate makambo ebele
il faut toyebaka ke place biso mo touti tellement tomi yebi nanu te toko kondanaka batu te parce que mutu musu ndenge aza wana basala ke ye akoki kobala te ye akoki kobonga te ye akoki kobota te sikoyo tant ke akoti na mariage to akoti na elongo mo boye kombe kotelemba mbala moko wana kuta eza na bato bayebi nzambe na bato bayebi nzambe te tosolola bien. Bokoki kobenga pour intervenir la famille. Je suis pas là pour des insultes. Je suis là juste pour intervenir, pour faire l'analyse. Moi, petit analyse. Kokota pas trop na foyer ya bandeko na ngai, ya bandeko na biso wana, mais kozwa leçon, ko tirer leçon ya ngone tozo linga. Nga na linga kabino awa, na linga kabino bandeko na ngai, tozwa ka leçon même na mabala, na même na bato bazo linga baya kokota na mabala. Ete ya kabiso ba makambo batu misu tant tolobi na Miss de Miss awa toya kwa kosola ba réalité yango ba réalité banda na bandi émission nazo pesa bino conseil papa maman na lobi toko mabasi ya valeur to changer ba comportement na biso to changer mentalité na biso donc eloko ekomeli batu tant Miss obetela bino zwa leçon ndeko na biso a moi suis aza servante de Dieu ndenge toyebi ayembelaka nzambe ndenge toyebi mais akoki kozala pe na combat il faut boyeba pe ke bakoki koatake ye diable aza méchant diable aza méchant balobi na Jean 10:10 le voleur vient que pour dérober détruire et égorger toza awa toyebi toza bana nzambe mingi ya bakoti ya baza bato bosambela toyebi liloba nzambe nga na bino toyebi ke diable abundisaka mariage makasi le mariage ezalaka komba makasi même kobota ezalaka komba makasi ezaka bitumba makasi kobota kobala foto yeba ke deja mutu wana aza mutu oyo ayembelaka nzambe toza aza mutu moko oyo asalelaka nzambe nde biso na bino tomonaka du coup soki azwi élévation moko akoza toujours combati balobi ke après la victoire c'est le combat c'est la guerre vraiment atabino moko sœur Sandrine grâce ya Christian Gomi basalaka bongo atabino moko eloko oyo ndeko na biso mobala asalinga na monike eza kwa koya koboma mutu siko akoyebisa ye nini tozwa intervention ya ndeko moko toyoka ye. Bonsoir tonton. Allô? Oui, bonsoir. Problème exact maman. Intervenir bandeko ba oyo. Ah OK. Ya comme on la Belgique. Donc mais pour la côté la montée vraiment nazani pour nazani con. Mais peu baké netoye poto boye tant que tout le monde identité misato. Kevin non côté la bangote. Oui. Kevin na boka ekunda. Tant a boki esimbité na wa liboso. Asali na wa mibale, asali na wa misato. Donc c'est normal. Et puis, il y a la conseil, on peut se la fille. Il y a un moment où on a salidot, on a zoko saokano, on a la civile. Comme on dit qu'on a la dot, oui, et mariage. Les civils, les a vraiment que la sécuriser. Il y a les ségo, les partis, quand nous tirons, avant de la mobali, les autres, là, nous boyer, pas ça la boyer, na boyer. On a vraiment gaï. Axe à côté musu bazo finga ye koloba boye na baye baki elle est fautif tout et tout wana balingi mo na wana kufa papa na ya zate maman na ya zate c'est difficile lui azam mais to retenir kaki ibali otoza na bango to ye bande to fa na bango to ye ba comprendre soin na bango to musu essaie de comprendre soin yango Kevin alingi oui akenda bala na ye mwasi mususu totala ka mbongo te totala ka alika mususu te. C'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, en tout cas, pour Nazani pour Nazani contre Toyoki ba tu as l'ami balé oui. Moi si Moussona Zimbabwe la copine. Il y a moi cité pour ba comme coach deuxième femme Kevin a bala qui était. Mais Kevin a dit ça pitort c'est pas les ségos. Le problème tal et la mobile na oui appelle la fille. Mais est-ce que mobile wana kofonga? Est-ce que ça na bolingo na les choses? Basta na sud-africaine baby ko vendre appelle la mibale. C'est ça le problème. Atiki biloko na ye oui papa musu tanga lingaka na biloko nyonso ta musu balingaka pasala ye mabe ibali bakoma oboya moto bala oboya yo boya oyebi so te ha obali bakoma paka ya boy mwati obenga ke na telefone ya bako le tikere to so ya ko ba
sute ke na boya yo to ba pe libali pe ba na ni wana bande ko ko ba libanda ba lingi to ta mokasi ba lingi ko na 3 5 ko ko merci beaucoup merci ma sœur oui oui ndeko na biso intervenir bo benga poto intervenir yango kasi makambo tozoloba yango wana tozoloba ke mobali soka bien ya kokosa mais biso ba mama toyeba pe pourquoi mobali andimi atika ndeko mwasi po ke na mwasi mususu eza na kati ya ba question ebele soki tovandi nga na bino totali omona ke tobimisa makambo ebele na kati tozwa ndeko moko alinga intervenir. Allô? Allô? Bonsoir ma belle. Bonsoir ma belle. Ça va très bien. Toza on a direct. Ok, vas-y ma chérie. Loba mais loba moi makasi po bandeko bayoka. Selon opinion nanga. Oui, s'il te plaît, Matissa moi volume muke po bandeko bayoka. Matissa moi volume s'il te plaît. Na lobby selon opinion nanga na bengi pona intervenir. Oui. Sur sujet oyo. Pona nga nazo ko bana basi wana misatu te. Pona ngai mutu aza assassin, tueur en série, mutu aza mabe, mutu azo briser bakera batu nyonso to wana eza mobali. Bana basi ya batu baza pour rien, eza te ke mutu mususu ayebi ko s'occuper na mobali te. Mutu mususu akozala na zo s'occuper na mobali, azo aider mobali, azo sala mobali nyonso. Tellement mobali aza kaka être moko mabe, aza diabulu, aza kaka na besoin à briser ba cœur à batu yango wana sali. Moi, je ne vois pas ça que ça mal, bon condamner ma fille à bateau. Bango nyo soto, ye misa tu baza victime à mutu moko. Donc, nga kutu po nangande, mo bali mutu aza mabe. Pour nga, vraiment, opinion nanga, selon réflexion nanga, c'est ça. Merci beaucoup, notre soeur. Merci beaucoup. Tozo continuer, merci beaucoup. Merci. Voilà la famille. Donc, pour na bandeko balobi ndeko mwasi alobi ke mobali azam mabe. Toke ne kutu te ke o mobali s'occuper na ete parce que makambo eza na bandenge ebele. Mobali pe mususu akoyoko tobi eza na makambo yo yon tobi libala eza eloko moko oyo soko za na kati te moye oyeba eloko ezoleka ezate. Obano mona ka apparence bozolo ke moi so anyoko la mobali mais yo bi katite omoni mobali mususu okoyoko sombela yo ko salele soso mobimba ochena likola mesa otandi yango boye oziba ba onio matungulu okati na rondelle obwaki likolo oboyi kutu papa na mino alia yeka mutako lia ngo mais soka bia sala o mabe a osaloka mabe yango toloba ana miss de miss dialogue eza eloko important ko chanzambe ko associer nzambe na mabala biso eza important ko sola kana mobali omoni mobali soki abia sala o mabe tellement bo solo laka tellement o chanzambe na kati akoza na mwa ko zonga ka pe mwa sima parce que mibali nyoso te baza mabe en tout cas wana tokolo bango parce que biso nyoso te tomeka mibali nyoso po te ba ke mibali baza mabe ezana mibali misusu o ba yebi savoir vivre o ba yebi ko vanda na basi na bango to boy te mabe zanga te place batu mibale bazali mais o yebi ke mobali azo kima penza buzoba bazali parce que ngai oyo na obetela bino ngai parce que nabaki na yaka kaka na masolo ya solo ngai elo ni ekomelanga dona Rita la madre soki to tie moi pose muke par rapport ali solo wana ngai oyo ngai la votre miss Tania long mukoko boyo kana moi témoignage muke ekomelanga pona koloba ke mibali nyonso te baza mabe pona koloba ke basi nyonso te baza mabe ezo dépendre na mutu oyo okutai na ye. Parce que ceux qui tobi ke mibali nyonso baza mabe mais du jour au jour tozo bala tozo continuer ka ba relation wana ay ceux qui tobi ke mibali baza mabe ale to bala te ceux qui tobi ke mibali baza mabe to bala te ceux qui tobi ke mibali e basi baza mabe to bala te ceux qui to bala na c'est parce que nous tous nous avons des défauts toza na ba erreur mais moi si mususu pe o ko pe témoignage mobile musu alobi nga nazalaka mobulu mutakomisa ngai kimia eza fiyo eza mwasi oyo to mona ngo mwasi mususu pa olobano ke nga nazalaka mobulu mais mutakomisa ngai kimia eza mobali oyo
tolinga toko martina ba niveau wana ke mobali mobo azobetela otolo mwasi na mobo azobetela otolo oui tokolo baka kete kake mibali baza mabe mibali bakosa kaka basi mibali non mibali malamu bazali mais soko kutali na faux poule akopuri nde vina yo yango loko tozomona awa yango tolobaki na miss de miss tozwaka ba mayele ba mama to fongola mayele masolo bandeko babenganga ce n'est pas du blabla eza ba triste réalité o tozomona pa aksa olangi oye komelie bakokai kobenga ni solo eza na bato miso ya mitema be bakokota na ba life na biso nde bakomo sala eza lokuta makambo zoloba mais yango ya aksa olangi yo kobenga lokuta ndenge nini so bapesa ki mutu moko abeta ngo bolo bakeza lokuta tozwa mayele tozalaka basi ya mayele pe mibali ya mayele to ba ko sécuriser ba relation na biso to komi komona libale komi loko la fin du monde to komi mona kwa ke komi wenze ko sila e ko sila te mobali soki mwasi avandi na yo papa ko jouer na sentiment ya moninga te ko jouer na malamu wa mutu te okoma ko abuser nango okoma mona mwasi lokolo eloko pamba o triquer parce que bike yaza na famille o yaza na mbongo o ya ko lia mbongo wana non papa tu peux pas faire ça c'est pas bien devant Dieu. C'est pas bien. Lobi pe mwasi oyaki na baje akoko koma mwasi ya libala. Akoko koma mama ya bana na yo. Yebisanga isiko. Ba mama pe to comprendre to sala rateke oyebi ke mobali alinga kayo mingi okomi siko ko saka na boninga mobali wana o comprendre de yake mobali alinga ko mingi ale sikoyo mwasi sikoyo okomi sikoyo kolika ko saka na mobali okoma mone lokolo ko pamba to koma ko bimano na mibali misupo oyebi ke ataba yebisi mobali na yo mobali na osalo eloko te alinga kayo po yo salela ke boye. Et ça la mukolo musunza meso abi non ndeti likamwe kombe ndeko na biso asala tangu so azamu tabaje wana po mwasi anda copine na libanda ti eke passé na biso mais comme il ta onza malobi arrête yango bimi poisa mbatu nyonso batali yango batu mingi batali yango lobi so ka kena mwasi mususu Yolande Malula Marcone Mayela Ndombele Mama X kuku atwa soka kena mwasi musu ba yonde mutozala kibo yonde mtotika ibo omoke to komi de ko timbela tozwa mayele tozwa leçon to betali solo o ndeti ekomela ngai pona koloba kake mibali nyonso bazate mabete mibali nyonso ba déjà mwasi na mobali parfait azarati muta parfait to lobango ana miss Dieu nzambe kaka mutaza parfait Foto ebake ezana ba circonstance mususu oto kuta nango to tchala na liboso na mutu ke parfait azati. Après wana ba eba ko solola. Ngai yo kaka na vali liboso na bino na betela bino témoignage. Ezalaki na ba fille moko boye soit disant akuta mona mobile nanga na nzela. Akuta na mutu nanga na nzela soit disant akraka ye. To yo kali solo. Bocha na obeta no makambo ekomelanga parce que na miss tobi miss paza na makambo ebele o azana poso partager na bino epesa bino leçon oyebi ke ezana ndeko moko ya mwasi ya kraka o ya ngai parce que il faut boyebelo ko moko bandeko nanga ndenge tozaka mwasi na mobali batu nyonso te basepela na biso batu mususu asepela na libala note ezata musu mutu mo ayebi bino te mais yeka pona ekozala bino mwasi na mobali esepela na ngote. Ezana bandeko mususu ayebi kunde bino bobanda te ndenge bo souffra na vite mamoni bino tamsuka na poto mbala moko aluki kaka apanza libala na bino to mona ki témoignage ya sœur moko awawa oya soki ya Camerounais soki ya Ivoirienne o bakendaka kotika bana na classe ko soki na Côte d'Ivoire so wapi na ndeko na biso congolaise o ndeko na biso congolaise alingaka détruire libala ya ndeko wana mwasi parce que pour anini pour lelo hotel na détruire mais yo za marié na za marié o no détruire libala na poani. Ba mama bozonga tozonga kasima ba mama toza mama za mutu ba prière aza mutu ya ko comprendre makamu papa ko sa buzo ba mama yo zala wana pona otema pona ko relever pona ko telemisa mobile na yo papa yo za wana lokola bolingana mama soki mama zo kwena na mbeba yo zana pona ko telemisa ye to se supportane libala za pasi libala tombo mona ba mama na Kinshasa ba vanda wana ezaka facilité tozaka banke to comprendre mais lettre yo kokola to comprendre que libala eza na ba rouge na ba jaune na ba vert na ba bleu. OK donc to tika pena ko pesa ndeko motema pasi que yende asali mabe yende tende ko nangai koloba bongo te pour moi sinon ça za posa za honorer moi sinon ça za posa mobala za ye moko ndeko na biso mobala tiki ndeko kuna na Afrique du Sud eza mabe aza mama ya bana ya mwana na ye eza mabe. OK kuna kutu kopini kutu Zimbabwe ndi wana
tozolo bakutu te ekutu copine aza mutu mo boye ka po balie mbongo mais en vrai aza mutu mo boye tokoyi na biso pena kobeta lisolo ne mingi te eza ka po balie mbongo yango ta musu tokokocha na ye na kati mais toyebi ke femme mariée nde ezalaki ndeko mwasi kuna mais oyo alobaki na ser na biso aksa olani toyebi te donc boyoka nanu lisolo esala ekomela ngai nga nalobi boye totie pose na masolo bandeko na biso tozobeta lisolo ya le mariage lisolo ya mariage ya libala ndenge makambo tomoni ngai ekomelanga ndenge nini ekomake fille moko soi-disant akutana amona mutu na nga amona oyo aza mobali na nga akraka ye a mort nde na esi bino même na Facebook okocha photo mwasi na mobali bokangani boye bopesa na babise eza na ba oyo batelema wana mpona otala mpona otya après yo c'est moi akoma osala pe mobali no bazwa oyeba te oyeba eza na bato misusu basalela mibali na biso bazwa mibali na biso ko bayebi bango te fo kozala mayele eza pe na bato misusu basalela basi na biso zuwa basi na biso bayebi bango te kaka Facebook kaka ba réseaux sociaux ba Instagram ba Snap mobali mutu kana na toke na ba fête toke na ba matanga eza mutu so kraka mutu na yo soki oza na jeté oyebi ndenge ni ya ko maîtriser lisolo te o mono tiki pe libala na yo boye mutu ana pa ya zwi yango akenango yanga esalamaki lokwa ndenge nini soi-disant akraka mobali lera amoni mobali akrake mobali nano mona mobali ya boyete nano akutala la garçon boyete encore basé wana mobali azaki na ba locks ba fille mingi ba préféra mibala ba locks ba locks nini akraka mobali soi-disant tango akraka mobali ayebisa ba master na ye nga kaka ye na kosala tout na linga ye bwebwe wana oyebi montage ni bakoma kosala tango bazosala biloko wana mobali azoyeba na ye ke mwasi moko boye akraka ngai mwasi wana asalaki nini asali ke tango akutana amoni mobali na nga asali ke asala kwa olandela mobali ndenga moni azolandela moni siko mobali ayoko kutana na bato mobe baosolola to baosolola ye pe azaka fille kaka ya ba million kaka azaki ka wana mbala mole garçon babane ko swana na mobali yo ngai volume c'est bon oui volume vraiment c'est bon tant baoswana mobali nanga les garçons na kei mbala mo fille wana ayepa ya garçon bana solola na mobali yo yanga atuni mama kama ngo azana Belgique abi azana Belgique abi naza kuna babiloko moko boye nazolingana tindela muntu na Belgique akoyi ko edenga te eza vraiment urgent eza penza urgent na lingi a edenga garçon wana il fallait même abzwa temps azwa abenga mobali pour tout na yeke eza na fille mo boza na posa numéro no est-ce que na pesa parce que numéro mutu ba pesa mutu nyoso te numéro mutu eza lokola bureau ya mutu numéro mutu eza vie ya bato ndei to kaka bato miso bazaka bandoki mo be babengi yo alinga yo ka voix na yo akangi yo na voix au moins si mo bo ya salelo gris alinga yo lo ba allo après azwa yo to mona ngwe belewa numéro o soki bengi yo koyamba te. Donc il faut ça l'attention. Ce qu'on appelle ça mutu numéro mutu, tout nana nous la concerné le concerné mutu boya azaki na posa numéro non na pesa. Na ye a pesa ki numéro kaka bongo boyo kali solo. Tango a pesi fi wana numéro, fi na lobi na zuye. Azui numéro abandi ko benga mobali. Tango abandi ko benga mobali. Allô? Bonjour tonton, soki bonsoir, soki bonjour. Nazaki na biloko mo boye, il faut you en Belgique hein, you to eki Londres hein. Numéro mo boye nazana moi koli mo boye, noti na ndeko na ngeza penda urgent. Est-ce que ko aider ngai te? Mobali abi oza nani? Ngai komo na nga boye ngai boye abi mais nazo ke de mikolo te mais soki na kei ok, na kosala aussi, mais nazo ke mikote ate problème te. Et comme sikoyo, soki akuta ina avandi, azui téléphone abengi mobile. Abano sala soki abengi mobile, baze belé na ba petite na bango bazara na bango, omona oya lobi. Muko misu ba comme tina niveau ya kozwa numéro na ngai tanya po ba benga. Au moins mutu so azopsa plan na ye, ok na tina suka. Parce que abane ko benga mobali ko swana mobali obwa kisa akoma kiso ka moni mobali a devancer mobali alinga mobali mibali pende bazalaka azo comprendre que ozo linga ye elonyo sala akoboya koloba no boyete mais azo ko reculer so ya mona kezo u melanga fena linga yo déjà fait to lingana po abi ke babi ye soki mobali nanga te moyen te ya lela ye fanatique zéro
non bato bakutani basololaka nini me yazo yaka mobali na ye siko sango ese panzani bato ayebi ke ye na ye baza mosamba po ser wana apanzaka lisolo ya mobali ya mutu ke mobali nanga me ye moko mobali ayebi te ke akoma de ya mobali ya mutu ayebi te makamonyo sezoleka komi siko tina niveau soki pe ba continue ko benga mobali mukosu ba ko benga mobali na misu nanga donc ba bengi allo mobali pa yambi abi allo mobali avant ayamba abi numéro oyo ezobe yanga mingi moi bengi na ba privé ezobe yanga mingi ngabi ezananyo abi en tout cas eza ba fille mo ba obenga na bandembo na comprendre mobali ayeko yamba tango ayambi atie main libre tango atie main libre bala moko allo mobali abi oui allo naina loba ozala mwasi za pembeni wana yabi wana nani te loba no mwasi naza pembeni wana abite mwasi nanga zade abi nga na linga to solola parce que nga ide naza boye na linga ko makasi bla 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 abi te naza marié naza na temps wana te baye ko kata téléphone baye ko sala nyonso basala ki baye ko zwa numéro nanga tanya le bazwi numéro nanga tanya muko mususu nga subul makamwane eleki nga la tuni mobali nani mobali abi en tout cas na comprendre te babengaka koloba boy en tout cas na comprendre te tolobe loba ina mobali na telemeli après esilaki muko su na vandi boy na voiture nga na mobali tozo voyager na bana na mona mba moko téléphone eleli na ebite so téléphone na mobali yanga te ya mobali na sûr allo allo non yangai allo ngalobi c'est qui s'il vous plaît sans koyeba naoka bato ebele baoloba nana loba kake mobali na yo abimaka pe na ngai nde naza boye mobali babima pe na nga kutu alalaki butu ya lelo alalaki pa na nga nde yango ayekozonga lobi na ntongo alalaki pa na nga boyeboye wana allo volume ça va sikoyo yebisanga soki yo oyebi makambo bongo te oyoki ona matoi na yo ekozala solo comme ya lokuta mais siko place oyo ebetami mabe ezake mobali na yo alalaki libanda na ngai aye kozonga na ntongo malor ke ngai nayebi ke mobali tolalai na ye ndako moko bakomaki ti meme na niveau ya kosala facebook wana baseri wana obeta bino masolo à l'époque basali facebook batieke mobali na mwasi wana basi na mibali boye wana batietie wana basali facebook basali bato bademande tala niveau mutu mususu akogoluka kaka abebisa mariage abebisa libala na yo siko yo mama soki oza na discernement te soki oza na mutu akocomprendre te ntango tie papa moto tiboka bone un jour oyo reconnaître ke ezaki na mamba lokuta eza na bato misusu ntango tozalaka wana balingaka bonheur ya mutu te me mutu na makone toyebani te tomonana te tosola te me olingi ngai te ezali alika boka bwana musu elingi boka bwana te me limpe mobali na yo abima na ye donc eza na mibali musu pe ayebi kaza pe na mwasi na ye mwasi ne pe na vrai chéri me abimi pe libanda donc babiloko wana tozoloba eza mabe infidélité na libala eza mabe tozala vraiment na bokebi toyeba to comprendre makambo mususu tolukaka kosala te ke po kaka mokili ekomi na suka nde tobala tokomaka te ke pona totire vraiment baleson ebele na likambo ya notre sœur ekweleli ye mobali wana toyebi te po lelo mobali akoloba ke mwasi wana navandai na ye arespecta ngai te mwasi wana ayebi makambo ya mbetu te mwasi wana aza impoli wana eza barapport oyo mibali na biso bapesa oyo biso basi topesa mais eza yango mpenza kaka te ke yo ovanda wana mpo oyo banda kotrompe mwasi na yo mwasi so olingi basolaka so esimbi te bokabwani mais olie ke yo otika mwasi moko boye na kwe moko boye yoke na mutu mosusu mpo esali siko réputation ya mutu wana bien yo kote ozwi mbongo ya mwasi kote ozwi mbongo ya mwasi mosusu pourquoi faire ça nalobi bamama makambo na obetela bino na bi totiraka leçon mobali soki abia kosa akokosa yo botika na bino kokondane la sœur wana aza na ye pour rien alingaki libala ka ndenge biso tolingai na bino mabende ezaki retard na libala ezala te na mokili ezala te mokili toni na makambo ebele soki tovai na mabala na biso to oza na proposa na yo to okoti libala sika zwana nu temps avant nanu osangager
oluko yebaka nanu la personne bien azanani auti wapi asalaka nini po mutu muso akoya parce que azana ye mafia azana ye malfaiteur ayena ye parce que aya ko abuser na bomengo na bino to na bomengo na yo. C'est ça. Nga nazozwa nazwi part ya bana basi. Mwasi oyo kuna zolela po batike na mwana. Koto ya Zimbabwe ni kutu nga na lobela pela mingi te yete mais azaka mwasi soki yepe ayeba ke mobali wana zaki marié. Yepa mona nini adiembela peka wana. Tanga mona ke adiembela kana libala wana. Omoni te ke weko cha muninga peka kana libala nae. C'est pas bien bande konangai. Botika ko accélérer notre sœur. To la mukande to za la basi ya valeur basi ya makasi to lo ba ke mibali boko ko abuser na confiance na bisote parce que mobali soka monyo zo linge minga nga yo sakana yo moi si so zo linge minga ya sakana non biso nyonso to za important na misu ya nzambe il faut pas ko ya ko abuser na vie ya muntu eza vie ya muntu réseaux sociaux matia wa ekiti zongi c'est pas bien ngai yo ekomela ngai soki nazaki na distraction soki nazalaki na koyeba te enge sani enge panzanga libala batu wana pe babeti maboko pona makamba ndengo wana pe mobali tamsu wa kolinga yo mwasi wana te yo ko bebisa na libala na ngana otika pe kolingo te mais kuna libala na bino esi ebeba e komi peso ibotamo li place mobwe mutalabi yazalaka mobali ya nani yo yazalaka mobali ya nani yo bino boyebi te boyokaki bomonaki me ba ye mwaza concernant ba ke na yebi mutuna makolo te na yebi mukolo na lingana na yete mapanzanga sango place nyonso kenga na bimana ye omoi keza réputation abatu oyebi ke mutandengo wana pe okoyi koma koswanisaka mwasi wana na mobali na ye ba mama na bengi bino 3 fois le mama le femme de valeur les battantes maman avandisaka ndaku maman ayebi kovandisa libala mama oyo ayebi kokengela ndaku mama tozala mayele mama tongaka mboka nde balobaki basi batonga mboka te eza lokuta basi batongaka mboka eza na basi oyo soko kuta ina ina vie na vie échanger biso tozali ana miss de miss mingi o baza parti na basi wana oyo ayaki na via mobali wana a changer mobali wana biso za na posa ya basi ya bongo toza na posa ko kota relation na loyenge te toza na posa o koti relation lukoye ba mutu wana azanani toza na posa te oye wana oyebaki na yote ale o nyonso esalameli donc ndenge nyonso esalameli ndeko ngana oloba to meka kotika to interceder pona muninga to bondela pona muninga Polikambo ekomela peta msumasta na yo ndeko na yo famille na yo. Pwa nyozo sala lokola ke yende mabe makasi. Yende ndoki. Touti na ba famille o etondi de na ba problème. Touti ebisa batu nyoso te balinga biso. Batu so don makambo ndenge komi ba osepela bien. Makambo oyo eza makambo kwa minene efingisi même na église. Oya ministère à combat spirituel parce que nini makambo biso tokene ko luka na mokili. Tozonga sima to betsa na mabaku te makambo oyo betsa ngana o mabaku te me pesa biso leçon et pesa biso leçon to réveiller soki obeti mabaku ya okota na ba péché mususu na makambo so oyo ko beta no mabaku mutuna makona ngo yebite yo poza na ba problème ngape na ba problème non to sisi o gérer ya biso te ndenge to sokote ya batu boy to tika ko cha moto to bongisaka na mabala to vandara bien na ba papa bavandaka bien na biso to kene liboso tozala te basi oyo mibali batiki biso baki ko tromper biso libanda eza mabe mutu mususu kutu azana kanda aoki ka komba spirituel kanda pwani po mbanda na epe abotola libala asambela na komba du likambo tango ekoi mutu azwi par na yeko afinga komba mabe afinga ba mama o malola ni mabe afinga boy mabe mutu azana kati ya makambo mutu azana en tête c'est Kevin c'est frère Kevin yende mutu fo abima ayebisa mwasi na yeke likambo ezaboye yende mutu ayako yebisa ba mama congolaise ba mama ya mokili mobimba bolimbisanga na sali bino mabe nande kona biso mwasi kuna mama ya mwana po mama mwana lobi ndanu basali divorce te siko tangu yona ngai neto bala na boye mobali na yo asali divorce ta ke ozwa mwasi libanda est-ce que mwasi wana aza forcément ke ayeba ke mobali ana sali de divorce ayeba kite yango tozo senga ke il faut qu'on yeba
oyebi ke mobali ona ova na ye eta na ezabo eta na ezabo to boyi te ke makambo nyonso te toyeba makambo so toyeba ngo le tokoti na libala me luka pena oyeba ka mutu tozonga na lokwa na Afrique avobala mwasi avobala mobali oyeno na quartier wana omituni nanu azalaka ndeni et se comporte ndeni il se comporte ndeni ni après on s'engager parce que ça makambo motema okozwa pe ba problème attention ba problème motema libala ile noko sangana te ah ouais je vous dis la vérité libala basarana nango te libala basarana nango te likamwa libala ndeko bandeko bazoba libala likamwa libala il faut kotuna volonté nzambe parce que toyoki pasteur na biso kuna Roland papa Roland kuna pasteur alobaki ke Seigneur même alobelaki likola sapatu oyo ndeko alataki ezalaki ayete mais yeba ne ko insister kotambwa nango akomiti ko luka ko boite tangu mosali na nzambe ayebisi yo révélation tangu ndeko moko ayebisi yo lika moko boye zwaka ata mama papa tozwaka ata ya kota prière ndenge tolobaka ke toza ba chrétien bana nzambe biso so toza bana nzambe tozwaka tanta muninga ayebisi yo likambu kolobaka te ce qui est révélé est condamné balotelo ndoto kufi nzambe asa alongaki na ngoma ya Golgotha makila na ye Jésus makila na ye kufaki pona ngana yo te nzambe alingaka tozala na prière nzambe balukaka ye bayebisi yo likambu okoti prière to otuni volonté nzambe obi nzambe tala likambu bayebisi nga bwe nalina yo kango na monoko na yo Dieu fait grâce à qui il veut nenga sali grâce ndeko wana akosala ope grâce il faut to comprendre la langage ya nzambe tangu ndeko alati azoboite ndenge pasteur apesaki témoignage ke azoboite yango tomoni onyonso ebimi nzambe pe nto mosusu a utilisaki notre sœur pour lelo to yeba mabe ya mutu wana oyo ya ndeko na biso mobali na makambo ya zosala po toyebi te lobi soki ndenge bazalaki na sœur na biso lobi alingaka akabola na sœur to angaki na mwasi mosusu akende koloba kolinga lisu mwasi mosusu toyebi te bon ba mama ba papa to sololi na aza sûr que to se comprendre to tia na se na ba relation na biso moko pe na ba vie na biso moko avant ko sala likamu faut ko tuna volonté nzambe ko ka nzambe soki omoni ke ezolumela ko tuna volonté nzambe soko ngo s'engager na relation moko luka oyebaka mutu wana bien mariage eza agité ke agi nange koki biso kutu bakamanyo so babali ngana obala te no yaya yo ko bala te par rapport ya âge yo ko bala te po ba connaissance so babali kotala ka âge te po soko bandi kotala âge okokota na monde si je savais okuta na muto bakuta na yete pona âge mama tozana na vie mulai libala ezali fin du monde te ezati ke soki yo obali te ne okota lola te non mutu nyonso okota lola na grâce ya nzambe mutu nyonso akovana na nzambe na grâce ya nzambe nzambe atalaka apparence te nzambe atalaka motema ya mutu comportement na yo vis-à-vis na yo na nzambe kozala na yo na nzambe koyeba kozala na bato nde yango nde nzambe azolinga tosala makambo te mpona ere ekoki tosala makambo te po eza mabeba mama donc voilà la famille eza eloko oyo ya mutuya oyo tosola na Miss lokola eza likambo oyo ekwei yango toye liboso mpona kosolola eza comme bomesano toyaka kosola ba triste réalité ba problème ekomelaka biso yango ngana bino tobetaka awa du coup likambo ekomi esengaki tosolola ngo mais tosolola ngo soki ndenge nini te to tirer leçon po biso ana Miss toza na posa ya mibali ya valeur basi ya valeur voilà na ya bandeko moko azobenga. Allô, bonsoir. Oui. Oui, ça va, hein? Ok, vas-y. Naloba boye. Pona nini bato bakofanisa mwana na tranquillité ya kati olangi tous les jours comme on ye. Mwana bato za ligne miel. Pourquoi bato baro tike kimia teo? Hein? Nzamba lo bara ya tanga misa sabi moni kasa disuta pa mamzuli banga na pamba mtu banga zakite alors batika yi muta za ali passer ni na vie soki Kevin abalaka des fois et alors azan to balate toyo baba toyo ki peka yes toyo ki Kevin toyo kapele Kevin il faut pas de sobre explication pour to condamner mingi est toyo ki ngana condamner Kevin te parce que ils a bali passer na yi zo comprendre autant abala ki si ma ba pas na problème au luba mais ba ya jour à ma reste ba bon
toyebi ye abalaka déjà mpe baya jour bamérite partout na moto alinga panza libala bobima pourquoi babima ete jour ya libala bazalaka babana mpo makambo ebima ni tolangi mobali ne paza bana mibala c'est pourquoi basalaki un problème te comme oh ete juger les gens batika moi bata vivre vie na ye tous les jours kombo akasi olangi ya ça bato mosusu bazala na bango fragile motu mosusu mpe mama bako se suicider franchement et là on dit basala baya soutenir de prière batika ofinga komba batika ofinga mulangi c'est rien à voir chacun son histoire chacun son passé azar ma base na bete abali akasi asali mairie asali église asali dot point barre vie tout est tranquille ngelo c'est porter ko souter des missions partout kombo akasi non attends congolais milingalité unde kono congolais bokyo lukati mwasi wana popo sanini. Non, arrêtez tout ça. Ça, c'est des distractions qui cassent à vivre. À vivre. Ce qui, bon, en mettant, c'est vrai. Les bons ce que c'est, ils n'allaient pas à Kevin. À Bali, moi, c'est tout. Batu bazolo bake, oh, moi si. Batu bazolo bake, là, moi si, là, nous, basali divorce, baza en procédure à divorcité. Donc, ça, quoi, atiki moi si, à keko bala moi si, mususu. À ça la prédote veut dire présentation, à ça là même pas d'autre. Parce que d'après baba bon déjà difficilement en zaman de mon afrique. À ça là quand le pas mon français c'est prédote, d'autres à ça là divorce au sein à ça même pas mairie. Et les gens ils comprennent les français ou quoi? À ça là prédote, dot t donc fiançailles, dot bah papa là tu foulard, là tu veste ni yango ba benga dot, coutumier ya ça là prédote donc fiançailles. Baba na tête yo ka so bana ki be ka ba prepasa la mairie na Acacia atako Congo ba épaule on izala raté avant on ta ba na mairie na mairie faut ça divorcer na France mon kimo bimba c'est comme ça si yena fia ba sala ka après d'autres voilà au moins que ça tient pas so ra bala rayo disons pourquoi ba sala ba Acacia benga ba na mairie te benga ba saka d'autres va possible ba parents ba sala une église mais ba Acacia sali d'autres a sali mairie a sali une église. À ça la raka fiançailles à botisi moi nana ya papa maman na ya sud-africain à moi ba parents na pour na sema de botir moi na ba ndé ba kabona ka ah bala été est-ce que ba comprendre non arrêtons de juger les gens là toi ka suko Kevin ya le ba point monsieur pour le battre mais faut to capé perfection na pour te condamner mingi mais to capé tu peux s'appeler sans yo ka Kevin na condamné était pardon à la mariage déjà na bika bala raté à ça la ka prétote moto abali na miso mokili za ya nzambe ya mokili ya bato za akasi olangi donc respectons tout ce que on peut savoir chance va vivre total les temps tout ce qu'attend ce qui a mabe et oye bana tout ce qu'attend attend ce qui mobali wana ce qu'on dit ba loba tout ce qu'attend et couper sa biso raison le on a loba yango tout ce qu'attend pour attendre yeba malambu na mabe donc c'est que moi je peux dire ça mais tout soutenir nos akasi tout ce qu'attend comme tout le monde est tout ça les ben précaution ben incarnation tout intercéder pour naïe. C'est ça. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Appelez pour intervenir. Donc ceux qui ne comprennent pas moi si azolo backer, bango notre frère Kevin na moi si na ya sud-africaine wana babala na kaka prédote bakenda civilité. Donc ndenge baboti donc na ebite ne baboti na ndenge ya ke kolinga mwasi kuna donc eza que mobali tant so amona ki na e bien te to yango ke ko bala na côté musu bon mutu azana ndenge oyo azozwela makamongo kukula famille breken bayaka kuku atwa Gisèle Mozizo Pamela Mambwene et Lucien Mambwene kuku atwa donc voilà tozo lobake oboni mutu na ba version na ye. C'est vrai, il faut ndenge toyoka ki ndeko mwasi ya frère na biso Kevin ex na ye ndenge toyoka ki ye eza ndenge tokoki pe koyoka frère Kevin que soki na yebite soki osala ba ke frère Kevin a oleka po alobake botala ngai boyeboye est-ce que il faut alobango to azana ta yango te na yebite. Mais si soki alobi yango te omoni ke bat ba otika la ka bongo de toute façon akoyi ba otika ba tupeka bongo mais au fur et à mesure